Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba ebanso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton... Na etonga na Nzambe maison de brebis na bokambami ya mosala na Nzambe Roger Botomba ye lolumingo loleki abaki bongo penza ko beta sete na o etali bozongi ya nkolo Yesu Kristo atasikela bango ete tosala keba bilembo pe makambo nyonso oze ko salema na ekeke eye kotalisa biso ete kozonga na Yesu Kristo ekomi pembeni mwana na Nzambe mosali na Nzambe libota na nkolo tosomba tango pamba te mikolo mizali mabe pe kozonga ya nkolo Yesu Kristo esi kobelema tolanda. Les ministres mourront, les députés, les sénateurs, les généraux, les colonels, les officiers supérieurs, même les célibataires, tout le monde partira. Frère, ils sont tous au Kenya. Mais ce qui compte, ce n'est pas la mort, mais ce qui vient après, ce qui nous attend après la mort. Alléluia. Après la mort, les choses ont commencé. Là-bas, les choses ont commencé. Qui connaît les choses qui l'attendent après la mort? Qui connaît? Et si vous avez battu, amen. Et si vous nous sommes ignorants de l'endroit où Dieu nous a pris. Et nous sommes aussi ignorants de l'endroit où nous allons. Bon, message ya biso lelo ezalaki basé pour interpeller conscience ya bana na Nzambe nyonso corps de Christ. Le problème toza nango ezanini. Thème na biso ezalaki ce n'est pas la mort qui compte, mais ce qui vient après la mort. Lelo batebele ba vivre na mokili, c'est comme si liwe ezalaka te. Je suis venu rappeler à tout le monde liwe ezali. Mais liwe te muté compter. Ozo compter na bana na Nzambe za makambo ezo ya après liwe ya mutu. Qu'est-ce qui vient après la mort? Après l'Iwa, il y a batoué bin Nzambe te eza moto ya seko. Alors, on a batoué bin Nzambe ezali repos éternel. Ne yango lelo na comme sabana na Nzambe nyos. Nazo préparer église na nkolo. Bana na Nzambe boyo kangai. Liwa eza. Quel que soit âge kozala nango liweza. Mais ce n'est pas la mort qui compte. Ozo compter ezali makambo ezo zelo après l'Iwa. Si Maliwano bi keli fait les ali, si Maliwano bi ke repos éternel les ali, repos éternel les apona, bato ba yebi Nzambe, ba bangi Nzambe batambola na Nzambe. Li felo, les apona bato ba boyi Nzambe, pe bazo tambola na ko banga Nzambe te. Est-ce que se préparer pour na ko affronter les événements malheureux, tout événement à bonheur après liwa, ça c'est de un. On doit se préparer parce que la mort n'a peur de personne. Tout le monde partira. Quelles que soient les années que tu feras sur la terre, et yami balé, n'a qu'à profiter na milulu muneto na la maison de brebis. Biso maison de brebis, tu as organisé 30 jours à jeûne et prière. 30 jours ngo bateke batano ke misala tete, batano ke misala. Tu as 30 ans à prière. Tu ensemble na tongo, na midi, na poko. Alors et ben ngami na bande konyo sa maison de brebis bazali banda maison de brebis. Pendant 30 jours à jeûne et prière, bazala na biso parce que Dieu sera au rendez-vous. Thème langozali combat spirituel. Et dans le combat spirituel, nous ne visons pas les gens, mais nous visons les esprits aux zakatinabat. Par Bible le dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés, les autorités dans le lieu céleste. Il y a un autre pendant 30 jours. Kobanga te ko tokende musala te toke musala. Christ to kende, bakur to kende, ya to tie 3 temps ya jeûne et prière. Et l'homme sous dans a reporté comme conseil l'église corps du Christ. Bishop na RC. To komi na ngambu mibale. Basai na Nzambe bola na malamu, bana Nzambe boyo kangai. Est-ce que l'église de Jésus peut se diviser? Non. Il s'est divisé te. Lelo RC ko za diviser ndengeni. To moni ngambu moko ya Dodo Kamba, ngambu suna ngambu ya évêque Ejiba. So ngambu tuna na ngezali. RC bozo welela nini? O bozo luka. Les intérêts à Jésus, tout l'intérêt égoïste à Binomoko. Si pour l'intérêt de Jésus, vous avez un intérêt. Le roi Toban en ensemble.
tokovanda tout autour d'une même table, tokosola pas toluka likambo eleka kimia. Et au nom de l'amour que Jésus nous a laissé, la Bible dit quoi? L'amour supporte tout, l'amour esquisse tout. Autre moment, eza sous bonzambe te, eza lisusu bonzambe te. Oyo comme qui paganisme nde koti l'église, l'église perdre valeur nango à cause ya biso basaya na nzambe. Et c'est par là na ko interpréter biso basaya na nzambe to bima na distraction. To te bana na nzambe bo solo ya Yesu, to lakisa bana na nzambe bo kondi na nzambe, botala ndenge mokili ekei ndenge kufi. Passer oza wapi, passer ozo te ya nini. Lelo comme ba prophétie payant, ba consultation prophétique, ba droit de délivrance ekoti, église ok wapi. Jésus revient bientôt. Bongola motema pasteur, lakisa bandimizela lola, ozo me bandimi na lifelo. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. C'est votre humble serviteur le pasteur Roger Botomba de l'église Maison de Brebis Zana Mangaï, Kwazimana en Éthiopie. Que mon Dieu vous bénisse. Yesu tolelia. 20 ans ya sacerdoce, ça se fête. 20 ans na kati ya Bonzambe, kobanda année 2004, kino 2024 oyo, noko nanga ndimelanga ke apôtre Salomon Ditalwa. Oyo azali véritable défenseur et évangile pur ya Bonzambe na kati ya communauté chrétienne internationale Rehoboth. Alobaki tintin esengeli kotalisa na bana na nzambe tu oyo ezali secret na kati ya ministère na mama na tem rien que Jésus tope uniquement Jésus kaka noko. Saint-Esprit ezalaki au rendez-vous. Avenue commerciale numéro 227, quartier 7 ya commune Yandili, louange, adoration, mateya, bana na nzambe tu bazalaki édifié pe saisi. Pona kozongisa matondo epai ya nkolo, yoka communication. Mosala ya Golgotha. Yamoyebaki Nzambe akomaki mutu. Nzambe asukobaki mutu. Mutu wana apesaki vi na ye asukaki makila nini ekolosi. Akufaki mpe asekwaki aza na bomoi. Asalaki yango mpo na yo, mpo na ye, mpo na nga, mpo na biso nyonso. Donc nyonso ezali ya Nzambe na trop. Mokolo monde a compris que mes lèvres sont impures. Mokolo monde a compris que na chaîne na Nzambe na mashi. Ndeko ya Congo, un ya sacerdoce, ndimelanga que parmi ma véritable basali ya Nzambe ya solo, apôtre Salomon Ditalwa, elongo na communauté chrétienne internationale Rehoboth, bazali très déterminé à continuer à servir Nzambe na ndenge oyo esengeli. Bongo yo zabolo setani ozala ekozela ke yo kwisa mosali ya Nzambe na 20 ans sacerdoce na ye awa ozwili papi ya soso gagné bitumba te awa apôtre Salomon Ditalwa elongo na communauté chrétienne internationale Rehoboth ba célébrer yango na kokomisa Nzambe boye. Est-ce que bana na Nzambe continuer kolanda Nzambe ya Salomon Ditalwa? Kale Kachaba, Kale pour les intimes. Oyo moko ya baninga ya apôtre Salomon Ditalwa oyo abandaki kocélébrer lelo 20e anniversaire ya consécration na ye na ministère apostolique. Eza esengo monene komona tozalaki bilenge moninga azwi mbela kouta epa na Nzambe e na kozwa mbela wana atamboli na Nzambe ti kokoma lelo na sembo kotikala fidèle na Nzambe. Eza esengo monene, eza kolakisa ke Nzambe oyo abengaka aza pe na makasi, aza na makoki ya kopesa makasi pe ya kokamba ti akomisa yo bisika oyo alingi akoma na ye. Oyo eloko oyo oyebi te oyo okoki te elingi oloba te ke ekoki kosalema te. Eza na bato ebele oyo baoloba parceke bayokaki, parceke bakanisaki, me bato ebele mpe baoko koloba te parceke bayebi pe te. Donc moto azoloba mabe mpona apôtre ke atsambeli Nzambe te azosala moto ya bapaya
esengaki ayeba parcours na ye. Ça fait plus de 30 ans qu'il sert le Seigneur. Batuna atambona nzambe ndenge nini, asambelaka combien de fois. Soki ngai mote ya sango malamu nakoki kopesa lisolo losambo, napesaka losambo ndakisa ye. Parce que namona ye kosambela, namona ye kokila, namona ye kosala nzambe avec volonté, avec ferveur, avec zèle. Donc so mutu alinga beta lisolo wana atunaka pe lisolo ndenge atambolaka na nzambe ebongo akozwa la meilleure réponse oyo ekosunga ye alongola bosoto wana. Atamboli na nzambe asalelaka nzambe Yesu Masiya. Parce que par apôtre Salomon Litala ozwanga biso tozalaki bilenge makasi. Voilà tozala ba 14 15 ans nde bango bazolakisa biso na baninga na ye lokola docteur Kaleka. Alors bandai kokumba biso bongo lelo c'est plus de 20 ans. C'est totiango na ndenge ezaleli ndenge makambo ekende. Lelo kozala na makolo ya toma lokola Salomon Litala matondo eza esengo makasi. Tozobetaka lisolo à 20 ans, mais biso to biki combien à souffrir na kati ya ministère. Donc 20 ans lelo pona ngai eza esengo ya kosakana te. Ezali kotonda pe nkolo par rapport ya ndenge batelier pa maté ebele batika. Na nyonso bakoki koloba likolo na ye, nyonso bakoki kokalisa mpona ye, ebele pe bakoki kosundola. Na etongo na Nzambe les ambassadeurs pour Christ apesi na mokuse na bokambami ya mosakoli Gary Kenge bango basanganaki lokola mokolo nyonso lomingo na ntina na kopambola Nzambe ni tokopesa na nkolo na bolamu nzike e apesaka biso tala ntina bayaka meke mokolo na lomingo nyonso pe kati na puso na ntina na kotalisa bolingo oyo bazalaka nango epai na tata bakokoba se kokoba na emoniseli Nzambe apesaki na mosai na Gary Kenge tolanda boni yeme alobeli biso. Une invitation à la prière. Que nous sommes en train de nous engager dans cette voie de la prière. Comme c'est Dieu qui nous les demande, nous croyons qu'il nous réserve beaucoup de choses. Écoutez mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses cachées que Dieu veut révéler à ses enfants. Il y a beaucoup de secrets que Dieu veut révéler à ses enfants en ce temps de la fin. De grandes choses. Et c'est Dieu-là qui a dit dans sa parole qu'invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons soupçonner ce que Dieu veut nous révéler. Une invitation à la prière. Quand tu lances une invitation aux gens, peut-être pour venir partager un repas avec toi, se réjouir avec toi, pour que vous vous réjouissez ensemble. Mais là, il y a une invitation à la prière. Et quand on nous invite à la prière, c'est qu'il y a des choses qui sont attachées aux prières que nous allons faire.
C'est ainsi que je reviens pour dire ceci. Dieu a des grands secrets. Et à celui qui est à tes côtés, peut-être qu'il n'est pas connecté, dis-lui, Dieu a des grands secrets qu'il veut te révéler. Dieu a des grandes choses qu'il veut te montrer. Demande-moi et je te répondrai. C'est aussi un appel à la montagne. Comme il s'agit de gravir la montagne, parce qu'il y a là un prix à payer. Heureux sont tous ceux qui vont répondre favorablement à cette invitation. En payant un grand prix pour des grandes choses. Pour Bana na Nzambe mbote Zamba Pambola Bino Congo Mobimba. Les allés évangélistes prophète Claude Kabundu Alessa, les allés ministre de la défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Ceux qui vont Moutoualati Bilamba Basoda, c'est significatif. Ils ont l'accent tous les soda, mais spirituellement tous les soda, tous les soutenir Pembo la mission de Katia Bitumba. Tous les gens l'accent et loko Nzambe azana Katia l'accent. Pour na bitumba oza na katia koleka na katia mboka na biso eza kozangisa biso stabilité avancement bazobundisa mboka na biso eloko nini babanda kosala tango bazobunda na mboka na biso et tango bazobunda babandaki kosala de paso ke ba distraire bakonzi na biso bakende na niveau ya négociation et tango bango bazosala négociation bazotika ba gag bazozwa bantaba ya minene bangomba ya minene, cela veut dire bazosala mixage, bazozwa batu ya bamboka misusu wana o bazobundisa bazotia bango na kati ya ba poste minene tina kati ya basoda yango ndi ya faiblissaki mboka. Distraction ou bien erreur oyo bakonzina biso akala basalaki pona kosala mixage, pona kosala kokosa ba infiltré, kokotisa bango na kati ya bamboka na biso yango nzamba rejetaki bango. Basi yango wana Nzamba rejetaki bango. Et malgré que baye ko sutuka premier basi basale eloko wana yango Nzambe pe asili kaka na makambo nyonso wana eleka. Nzamba ye ko révéler ngai ke kabundi pesa message pa mokonza mboka baka matamboka ba pesa ngamboka ngai moko na bunda bitumbezala ya ngai moko Nzambe. La guerre de l'Éternel contre Amalek. Nzambe alobi bitumbeza bitumba na ye. Nde salaki ke mokonza mboka pe akamati mboka apesi yango na Nzambe. Donc bitumbo biso toko bunda pour le moment. Ezali biso te toko ko bunda tozali wana Nzamba bunda kaka na kati ya batu me bitumbeza ya Nzambe. Nzambe aza na kati ya koyebisa ngai ke yebisa bana Nzambe nyonso. Ba peuple nyonso ya Congo. Biso nyonso na minute oyo Nzamba zolo baboye. Tokoki ko sepela pona victoire, ata tozi victoire, c'est normal, mais to sepela pon Nzamba zoluka bitumbe sila. Cela veut dire ko exterminer bitumbe esila une fois pour toutes parce que soki to longi toko sala kaka répétition ya bansusu basala kala bitumbe ko zonga. Bakoya koloba peut-être que bayokana, ba masole koki ko salema. Bato bakoki ko solola, ko sololeza mabete. Mais ko sala mixage nde mabe, ko infiltrer batu nde mabe, wane koki ko sale mate, Nzamba ko sepelate a ko rejeter na biso na mokonzi na biso. Yango nde Nzamba zo yebisa biso na mokonzi na biso et que c'est le moment, pour le moment Nzamba za na sima na biso, biso nyonso tomi simba, to bunda bitumba potolonga yango.
lisusu te. Amen. Ah. Nakotia boboto na mboka na bino. Nakotia kinga na mboka na bino. Butu nyonso bokozala kolala malamu. Bokolala malamu na kimia nyonso. Eloko te ekoya kotungisa bino. Bokozala lisusu troublé te. Nakosilisa banyama nyonso ya mabe na mboka na bino. Banyama nyonso ya mabe na mboka na bino nakosilisa bango. Moto moko akoya lisusu te kobundisa bino. Banguna na bino nyonso bokolonga bango nyonso. Betela nkolo maboko makasi. Sikoyo nazana besoin ya bavaillant combattant. Est-ce que bavaillant combattant bazali? Est-ce que bavaillant combattant bazali? Bien sûr. Bonjour makambo mibale. Pona mboka na yo. Kongo. Bible lobi mawa na ba oyo nyonso bazo déplacer borne. Amen. Balaka la mamabe. Je sais. Ozo kende ko belela moto. Moto. Ekutana na ba esprit nyonso ya Satan. Oyo ya ko ampute biso na mboka. Ba ampute biso ndambo ya mboka. Moto na nkolo ekitela bango. Moto na nkolo etumba bango. Boye bake Kongo na biso eleki nyonso. Ata soki okei wapi oza kaka Congolais. Kongo na biso eleki nyonso. Ozo kende kotumba. Ozo pelela moto. Moto ekota na kaya Satana. Kaya banguna. Kaya banguna. Moto. Landa biso za. Nani akotisi mbuma ya mabe? Yango nzambe tozo telemela nyonso ya idolatrie. Nyonso ya kolanda banzambe mosusu nzambe. Yango tozo kase yango nzambe. Po yo oloba. Nzambe na lola loba. Loba liloba moko. Kimia ekota na mboka na yo nzambe. Oyo nyonso katisi frontière nzambe. Azala confus. O confondre. Pesa bango molimo ya aveuglement. Pepesa ba soda na biso FRDC supériorité. O batela bango nyonso. Kobima na biso aw. Tika esengo ezala kati na biso. Tika bonne santé ezala kati na biso. Dozwa lipa, dozwa misolo, dozwa misala, dozwa nyonso tozana ngo besoin. Pambola ba oya yonza. Pambola ba oyo batiki misala pe baye aw. Pambola bango nyonso. Maboko na bango wana. Ezala makolo na bango nzana. Ezala beni. Nazo pambola yango nzana. Molimo nyonso ya Satan. Ekende bisika bikauka. Na kombo na yo Yesu Kristo. Petro bibongo. Amen. Betela nkolo maboko makasi. Tela! Vraiment na Kinshasa ndimelanga batantino babuakama. Complète ya beauté ya États-Unis ya buo pia. Grâce ya maison beauté chinoise. Chez Mifi Jafar. Awa, socho koti. Textuellement na Rihanna kutu ya kokamwa te. Likambo tali manicure. Ebongo pedicure ngaye. Côté ya biyema kutu kosakana te. Barobe ya ba grande dame. Barobe ya ba soirée. Nenga kako lula ka ba star américaine. Grâce ya beauté chinoise chez Mifi Jafar. Textuellement nengo mona ba star ya Hollywood. Kota ba sac kutu koloba te. Ba sac ezali na griffe s'il vous plaît. Pepo na ba location ba robe mariage s'il vous plaît. Nyonso ezali yawa na kati ya maison beauté chinoise chez Mifi Jafar. Ba tantine ya Kinshasa. Lelo yo beauté chinoise eye kolongo la complexe. Ebongo kota ba chaussure ngaye tena oyo. Ebongo yo kuna nyonso bozali komona ya kosamba te. Ezali ya qualité supérieure. Oyo uti bongo na États-Unis d'Amérique. Olati ndengo kotaki na ndengo bimi batu batuni yo mama outi wapi po nyonso uti États-Unis d'Amérique. Otuni ngai prix ndeko ezali ya kosamba te na prix abordable na mbongo ya muke obongisi manzaka obongisi beauté ebongo kota ba perike ngaye. Oyo ezali na temps s'il vous plaît. Lokola ya ba couleur bino batu bolingaka. Nyonso bokozango awa na maison beauté chinoise chez Mifi Jafar. Otuninga adresse
ezali place ya kobunga te na prince Kasavubu avance ya imika. Tozoteka bilamba, tozoteka basak ya marque, toza na biloko ya make-up, vraiment toza na nyonso et bao baoya baozala desite na beauté quinoise. Ba mama ya Kinshasa, ba jeune fille ya Congo mobimba, donc bomoni présence nanga awa eza mpona kosunga bino boyebi kaka biso tokendaka États-Unis yango toinvitaki mpe madame aya na biloko na bango ya États-Unis awa na kati ya Kinshasa po asunga ba jeune fille na makambo oyo etali beauté. Donc ndenge boti kolanda beauté quinoise na États-Unis kuna ezalaka beauté américaine mais surtout yango awa beauté quinoise. Bokanisi esili tete réduction ya 50% mobimba pona likambo etali manicure, pédicure, plaquage ya manzaka, vernis pena coiffure. Ah mama Mifi Jafar, merci na yo po États-Unis et quitté na Kinshasa complexe abuo pia. Hey keyo. Shalom liboto na nzambe na bimisi bino nyonso le 29 février na jardin botanique eza évangéliste libre nzambe ebi ke tokomi na ntango ya kobuka, tokomi na ntango ya kotoka, tokomi na ntango ya kosepela, tokomi na ntango ya kotémoigner. Esther azalaki mwasi ya mokonzi mais Mardochai ye azoyebisa ndeko na ye, azoyebisa noko na ye nasali 30 jours nakutani mpe na ye te mais nazokota prière 3 jours bino mpe bokota prière 3 jours place bozali après prière nde nakokota malgré la loi bien aimé namoni force ya prière nayebisi yo eloko moko tokomi na ntango oyo il faut kotémoigner. Ma vie doit changer. Tala mwana mwasi na kati ya libala malgré asa pambwami na libala mais diable atiki ete alandi eti na kati ya libala atie trouble na mutu na ye mais ilombo na lisumbi na nzambe prière tosali mbala moko nzambe asali mayela mwana mwasi ezongi ase rétablir atatoli atémoigner. C'est un problème, il y a trouble mental. Elle avait un problème de trouble mental. Je priais pour elle. On disait qu'elle avait l'étoile. Pourquoi Bali? Pourquoi 6 classes? Et puis na famille na bango nanu babala mwana oyo modèle babala kaete ava jepe akende de orambo mitela za kikanga mo le latte look pas bien zo makasi menzamba papa diba tika kinga ete mama bazo bonde la za kinga moko nazaki na mutunde kuna Dubai nazaki trouble kuna Dubai ne ko zonga baye na ngala Kinshasa nzamba papa diba bonde lipona ngala yo kipe yango na kumisi nzambe awa nazalaki pene ki abando beta ondenge nini abando sala ondenge nini kobeta oyo abanda kobeta bandeko soko za mama na ete puis soko za na foi te okoloba te tika kaka soko lobi tika kaka okabi opesi bango nzela ngana lobi na kokufa na mwana ngai me mwana na ngai akokufa te tina kokoma place papa di bazali na kozwa solution yango na koyebisa opeke le 29 oyo tokosilisa mois ya février oyo elongo na yo na jardin botanique moto kopela oyo nyonso akanga yo akokoya parce que Bible lobi que nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Atango nyonso yo ko vivre eloko moko te kotelema liboso na yo pauvreté, chômage, stérilité nyonso wana ekokoya parce que yo zo vivre. Zamba pambola bino kozanga te yaka le 29 oyo à partir de 6h rencontre de biso ezali na avenue Dibaya 69 na église neto kokota ba bis après to longwe wana to yemba na moko na jardin botanique kozanga te nzambe lolo apambola bino boza béni eza jeudi le 29 février à 6h le 29 février jeudi okokuta bato na porte directement bayambi vers place prière eza place kokunga te atoye na mutuka na yo nzambe apambola yo pourquoi pas Congo doit changer. Bandeko nabengami na kombo ya Ridingwana initiateur ya Asbel Yolo na biso mokili mobimba oyo bomesana komona na ba télévision sur le terrain ba activité na biso eyebani ya yambo tozana pasi na motema association Yolo na biso mokili mobimba na makambo koleka na Goma ndenge bandeko bako kufa
pasi na bafamille wana na balabala yango na tokosenga na bandeko nyonso bakonzi ya mboka totelema mpona situation wana eza kaka na mutu moko te ya kotelema mpona aluka mettre fin na likambo wana eza likambo ya mboka ya Congo biso nyonso bakongolais totelema mpo toyeba ndeni komettre fin na bato bakolanda kitala biso na mopanzi kote kuna ya este ya mboka yolo na biso ezali nini yolo na biso ezali ASBEL une association à caractère social sans but lucratif tosangana lifuti te na suka sanza ya yambo tovandi likolo ya bolingo ya mibale cotisation pour te répondre na 3 indicateurs oyo tozalaka nango social eza nini ba problème kufa maladie mariage mpe ezali social ya mibale éducation to accompagnaka bana na makambo etali etelo tokenda kopesaka badon na baetelo na makambo etali ke mutu azala na manière ya misato développement na développement yolo na biso evandi likolo nini topesaka ba formation professionnelle ya ofele ke mutu akoma autonome et soki lelo yo moko za na musala na nzoto okoyeba kolela so pa batu te po oza indépendant yango to kosenga na bana yolo tolobi tozali yolo na biso mokili mobimba lingi koloba tobimi libanda mema yolo mombele lingwala Afrique du Sud Bukavu tina île des Caraïbes yolo na biso ezali to kosenga na bandeko nyonso boya to sangana na eloko photo ça la force na ASBEL na biso yolo na biso vraiment ekozala esengo makasi yango wana eloko mususu na kobeta CT bandeko tongo boko mona ba activité wana ekoleka na ba réseaux sociaux boko féliciter bolinga pe boyeba na kati nango to ko évoluer ndenge nini porte eza polele pona batu nyonso numéro de téléphone na biso ezali 09 93 70 90 49 09 93 70 90 49 wana ezali numéro ya bureau toza pe sur WhatsApp yango wana bandeko eza initiative mo kitoko biso na kati ya yolo na biso action corrective nde makambo toye ko corriger ba action oyo ezalaki mabe na terrain to ko bundisa pe kuluna makambo oyo koleka na kati ya quartier pasi na makambo oyo koleka na quartier mais tozo ko yebisa bino bandeko ekosila eloko nyonso po esila esenga no lisolo to ko solola na cesse po to mettre fin na makambo oyo koleka na quartier yolo yango la bandeko message oyo tongo topesa na bino yango wana boya to sangana na ASBEL oyo awa tozali force na yo force na nga force ya l'autre là soto sangisi ezala toujours bon merci beaucoup bandeko na bayo bolandi ngai merci beaucoup Reki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso